London TV. Ça banalise. Rafine n'a pas en vie. Sona pe bango na bango. Ce que tolo ba ke bango stupé ba ndoki ba bimela Rafine. Mutu so akufi botika koloba to respectera mémoire ya mutu oyo akufi. Ozo comprendre. Rafine tu ba travailler na faire egola azara goloise alobela faire ba bebana ki ba bungisa ki nde batu na batu baza. London TV. Oya yé moko pasteur. Ba organisation na muso asali. Et honorer nzambe te. Parce que Moïse a dit non, Babylone, si on tire le nom, explique à bisoter. Parce que on a mis ma batouté. London TV. Si on ça, ton net n'ingala za gauloise. La roquille jamais que le émission na finga fali, na bana ko finga nzoto fali, na bana finga moi ça fali, na kosa la ngote. Na sala ka émission na na kumisi faire na le bibo la wa faire na boy fali na mama musique. Bango ba kota ka profond. Bango kota profond la vie privée la musique. C'est la mission bana ba makamu na bango ba sala rapé. Que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière de Salah, que bien de besoin n'importe le monde. Bon, on dit quoi pour la nangaï 5 sur 5 à dire si vous êtes toujours là très présent pour la repérer cette actualité dans un temps réel. Voilà, tout bloqué on a actualité musicale après concert et à pasteur à Moïse Mbié 4 jours après et le Lonambi Moko Yabalobeli. Le Kolangaï et pourquoi pas aussi Mbappé Makambouya Moko ba concert na biso autre côté biso Rafine Tumba. Et puis le calendrier bande na biso plutôt artistes musiciens au bâti dans la scène européenne au sein de notre pays. Pourquoi pas tout bêta masolo en haut la même site Mbombo Moïse c'est toi même langage qu'on offre la chant bande ko bazo emporter le monde na site Mbombo on a recevoir na mkoelo. Bonjour et bienvenue site Mbombo. Bonjour à toi Azer Sifo, merci beaucoup. Bonjour na babone nyoso ya Demel TV original. Bonjour Nabino et bonjour à notre boss de Bruno Original. Donc merci. Très kitoko, on a mon joli bilité. Ah, comme d'habitude, biso batamine les faux à la kitoko. Ok. Pour ça la bien. Non, il met avec ça, c'est canon. Versas, simple mais bien kaka. Très kitoko. La moi matanga, toi là matanga. Là matanga, tu représenter ba sincère condolence na famille à Rafine Tumba Mobimba. Na biso ba journaliste. Il y a le loco, puis il y a le loco international. Quand c'est le loco international, il y a qui international. Oh, il y a les personnes qui sont internationales. Ils sont là, ils sont partout, ils sont internationaux. Ils sont il y a poto na Kinshasa en tout cas c'est ça condolence na bino et puis tu perds qui peut sous caméraman na biso Roméo en tout cas que son âme repose en paix. Moi la maman l'âme trop calme. Boto très calme. Boto vraiment. En tout cas, na ba te makambo et comment il y a double et ça mi loko salama sous na matanga ya fleur na chinois. Chinois. Minimo na bango pe makana kimia. Voilà, merci beaucoup. Cynthia Mbombo to kota maman na vie des sujets. Concert il y a pasteur Moïse Mbio Chikoleka. Il y a cela le 4e jour. D'abord comment tu veux concert il y a une organisation spectacle. D'abord, des termes d'organisation, félicitations à Momo parce qu'un concert il est qui bien, à ça qui plein à craquer. Donc on va classer déjà 3e place, félicitations. Bah, deuxième P. Deuxième donc félicitations parce que là comment il y a stade Tonda. Félicitations. Organisation peut qui bien mais organisation peut ma bien. Oh, comment ça? Oui, déjà. Bien c'est le bel route. L'organisation avec l'organisation qui bien à ma baie, bien côté plein. Bien. Côté technique, makamususu ezaki nango bien. Défaut à côté. La défaut c'est côté technique. Côté bateau bazo landa bis, bateau balaki biso en ligne, ba remarquer qui en mais biso bateau sur place. Il y a un lobaka de mission no mususu que journaliste tant akendaka concert, akendaka pona a filmer té. À quel rapport observer que ça se passe. Maramio ce sont les cas na kati il y a Miloulou. OK. La kati à concert à Moïse Mbi il y avait trop ya makambo mabe ou peut-être bato libanda ba remarquer qui a roté. Côté technique déjà c'était un peu mabe côté courant
technique yango wana peka courant déjà courant banene kokende mais groupe ezalaki parfois batie courant kei batie groupe événement bongo esengaka teke courant kende to groupe ekata esengaka eza basystème oyo ezalaka direct so courant kei mama groupe epeli donc bato biso kutu bato eza tosentir yango te mais là tobandaki kosentir yango et puis chose grave amarula bandaki kobela même na micro bo excusez biso bopesa biso quelques minutes tosala boye technique bilo mwa bongo eja parmi babiloko oyo eza déjà faillite parce que ezalaki concert ya monene oyo ya momo asalaki yango bapublicité asalaki atiaki yango même na bachallenge malgré respecter pe te tokóma na biso wana donc c'est ça voilà malgré respecter te euti koloba maloba et puis sécurité mpe ezalaki te sécurité ezalaki bitumbe bandaki kobima na stade protège ezalaki wana basécurité okoya na retard bikondi protège ezalaki mais eyaki na retard donc c'est ça bato babandaki kobunda nde tomonaki ya concert afalingi bapesaki bato bapoudre pourquoi parce que motu mosusu alataki bien ayeka mpona concert mais sikoyo ntango yo bopesi bato bapoudre bato mosusu baza wana bayebi bazalaka na esprit ya destruction bakoya place mo beza place bato baye kokumisa nzambe bato baye kosepela mais ya oluka tiaka désordre bakomi kosopela bato bapoudre motu mosusu alataki bien abebi na poudre babilo mwa bongo en tout cas wana vraiment esaki désordre est-ce que désordre bato équipé baorganisateur mais oui parce que bango nde bapesi bato bapoudre ezalaki sponsor je crois bien société moko boyaki ene kabla bapoudre c'était pas important c'était pas important moi bakanisi yango poudre ne koservi bato non mais poudre ne servi bato ka wana donc soki na place bapoudre ifaa kabla bato babible faa kabla ta bato babible voilà très bien sir oui faa bakabla bato ta babible te bakabla bato ta bapapier oyo batiaka baverset biblique balivre ya jova te eza balivre ya jova te ye mpa kosalisa yango parce que jova asalaka yango ye mpa kosalisa yango bato batangaka ata baverset biblique ou bien batie programme ya concert après balasi batie baverset bapesa bato ata babilo mwa ya bongo voilà parlons un peu pour le programme wana parce que programme ezalaki un peu bouleversé bougaki makasi po par rapport ya ndenge basalaki programme ezalaki subongo te d'abord pasteur Moïse Mbie akoti na retard et puis ndenge baklasaki biso toyebi concert nde ezalaka alever le rideau après kolo concert ya koti mais wana ezalaki ndenge mosusu eza système ya sika oyo amemaki na ndenge ya concert na ye ou ekupe osala mabongo eza bonne idée non eza bonne idée te eza système ya mabe elakisi ke arespectaki rt bakomi akokosala makambo mbangu parce que enlever le rideau déjà ebandaka avant parce que abaki concert eza ya moi donc enlever le rideau bakoya kobanda ta 12 heures parce que 12 heures wana bato banda ezala kokota normalement na concert déjà ntango bato bakokota déjà motu faza na podium mpo baanime déjà po déjà nini non basala yango na bike basalaki makambo nyonso yaki na retard yango bakomi kosala rapide parce que moïse abaki abeta concert ya moi abaki amata na podium soki 15 heures soki 14 heures et là ça matin 18 heures 18 heures et puis non eza na mabe tokoma place wana zer te balobaka ke enlever le rideau ezaka bato oyo peut-être bayebani te neti ba DJ ba nouveau talent topesa bango mpe chance bato mosusu badécouvrir bango ou bien motu moko abeta nzembo na ye eyokana te aye nango wana abeti bato bayoki yango enlever le rideau après concert yo déjà pasteur omati yo mokolo eloko omati osilisi événement na yo après okiti otiki baenlever le rideau est ce que oza sire bato wana baa na stade baoyoka bango bayoka de bani nango obima donc osali eloko te place wana déjà eza déjà faillite obomi bango wana eza mpenza 12 24 yango nde esamaka denis ke eza 12 te ye mpenza beti bango 24 ozo comprendre donc enlever le rideau ezaka avant ezaka non et après donc il fallait asala yango avant déjà partir à 12 heures banana bayeba bantina boko sala makambo to comprendre te mais toyomonaka dija marula nde ye nde azalaki mpenza ye na ye kuna siko dija marula déjà toyebaki aza moto ya mokili ye abetaka musique profane mpe babenga yango musique ya mokili bango babeta musique ya nzambe pasteur moïse asangisi musique ya nzambe na musique ya mokili bason ya dija marula ebeti na kati ya stade de mars biso okende concert ya fere te tokende concert ya mokili te mais apesaka chrétien non déjà caché na ye ebima chrétien te
caché na ebima abetaka na boîte caché na ebima aza abetaka musique profane oyo bon babengaka musique ya bapayen musique ya mokili donc eza lokwa basangisi fere na place na même podium eza lokwa botie papa Hervé na Moïse basali biso dio mombo parce que déjà Mahula pas ya biso parce que pasteur momo mpe aza ya biso mais to abana nzambe kota mokbo nzambe en tout cas tokosepela makambo mosusu te kota bonzambe pa tokosepela makambo mosusu te parce que on eza kopengwisa milimo ya bato parce qu'il y avait beaucoup de choses babandaki komituna mais tellement bazalaki emporté na sentiment bakipaki yango nano te lelo oyo bato bakoma ofandela yango baanalyse voilà bato bakoma ofandela baanalyse entrée d'abord à passer Moïse Mbi oyo ete makeyele ebenaka tatoli bato balobi entrée moko satanique comment aokota bato batie bakagula elongi bakotisa ye bato bayenda bamoto comment yo moko personnellement entrée moko démoniaque entrée moko satanique entrée moko sorcellerique oui tomarché bamoto azer babiso omoni ndoki belela ye tokende na concert Moïse mais toyomona yango après parce que biso wana ministre tozalaki envoûté tosakaki yango te tomonaki baotala entre wana biso mpe azwa mpe milimo ya bato toyebi pete nzambe en tout cas que Dieu nous préserve Azer entrée wana tomona yango na bakindoki tomona yango na bafilme baniger tomona yango na baréunion satanique tomona yango na pas maître Gimsi na nzembo na ye le plus du sang akataki batangisi makila na papi moko un homme de Dieu comment est-ce okoki kozwa exemple ya bato oyo bazokoadore nzambe te nde bango mo balobaka parce que entrée wana ezala déjà tozomona basine oyo nzembo mpe ya rema tozomona basine oyo ya nini oyo babengaka ya pyramide baframaçon un homme de Dieu entra bamoto pasteur Moïse Mbi je comprends maintenant que alingaka balobela ye alingaka basalele aza star aza musicien avant toyeba Moïse Mbi ye pasteur toyebaka Moïse Mbi ye musicien bango bakoma olinga babese bakoma olinga bastar ase omoni concert o so babétise oyo so elekaki te mais ero toolobela yango te mais ero tonga tovanda te tosalela yango baactualité ozo comprendre parce que tomoni makambo moko boye oyo etiki oyo tomona nanu te un homme de Dieu kokosala boye ndenge ni mopanza bana nzambe aza biso tokende mpo tokumisa nzambe toyebi biso tokende na stade wana mpo tokumisa Jésus Christ de Nazareth c'était pas important yeyela biso baentrée moko bongo akoki ekosala mpe peut-être makasi bongo te abimi na ye ka normal abimi na micro na ye mama banzoyembela nzambe mais c'était pas lui c'était les organisateurs baorganisateur basali bongo babi non ndenge okota kozwi bamirasia plutôt badanser ya mabe te parce que même l'église na ye eya na banzembo mosusu abetaka babinaka aza badanser oyo babinaka babimi bo baobina eza mabe te ozo comprendre organisateur numéro 1 ya stade de martyr ya Moïse Mbi c'est d'abord lui-même le pasteur Moïse Mbi ye nde aza organisateur numéro 1 tia date achaki date na ye moko ayebisi bango na tie date tala boyeboyeboye apesi mpe baide baorganisateur to bango mpe bayeli baide na bakoconsulte ete bakoconsulte ta tolingi ezala boyeboyeboyeboye ye molingi olobaka pasteur Moïse Mbi ayebaki te ke entrane eza mabe amonaka babilo ya basatanique atalaka mpe batangaka balivre babiloko wana kutina balivre batiaka yango même na badessin animé babiloko wana ezalaka oyo bana na biso baotana banda babiloko wana ezalaka mais pasteur Moïse quand il a accepté cela parce que azali na besoin nini tolobela ye mais tozolobela sikoyo dans le mal wana sikoyo eza kokumisa nzambe te eza kohonore kombo ya nzambe te saki tolobele dans le bien stade de martyr ebungisa bango nzela te stade de martyr eza sale tokolobaka eza stade ya monene etikali stade de martyr donc Moïse abeti motu mosusu mpo okoya kobeta mais yo sikoyo okoki kobimisa baénergie mosusu te ya mabe mpoka eza stade de martyr mais stade de martyr eza yemba bina yemba bina nini eza mabe te esala plein mais sikoyo atalaki ntango mosusu bamusicien na ye
bazwa na incapacité oyebi ke Moïse Mbie basala minene bono babeta ngo te amoni kama suba okoka te yango ozaki bato mosusu oyo bamesala na bastade minene na basale na baspectacle oza na Jésus Christ oza na Saint Esprit kati na yo stratégie musicale non wana eza stratégie mabe stratégie yango sikoyo azofuta yango sikoyo parce que tolobele bolamu te toloba mabe tout le monde aza vraiment tout le monde a se retrouvé quitté en fait nakoloba ngo bongo na habité tout le monde a qui souci après comment est-ce que Moïse a reçu la bonne bala miki ba otuna moi ma fille m'a demandé pona nini obisa biso ke to kumisa nzambe obisa biso ke to ba miracle salama obisa biso ke to kobinela kolo avant même Moïse ya ba na ko binela nzambe ba no ba nzambe Moïse biso ba obina moi pe ba ko mo ba nzambe po ya nani ya fali na kata stade parce que ya mosali na nzambe po nini instrument moi ba neko beta wana les hommes malokola amo bat ba yemba ngo na kata stade. Et puis c'est comme si stade on peut aller voir un qui et ba komo ba majabu boyebela sikoyo stade tondi wana sikoyo to ki ne soko tchonga pa mosali na nzambe parce que Moïse te pourquoi parce qu'on est dans une population on peut pas gérer tout le monde mais ngana ole ba oya yé moko pasteur ba organisation ne muswa sali et honorer nzambe te parce que Moïse azana no ba Babylone so oti lelo no explica biso te le ngolo na mitema batu te parce que Moïse ayemba gege obiso so bi ke gege c'est un démon c'est un sorcier aza mutu moko ba so komi ko adorer c'est ko bumi nzela banzembo wana etilo na album nezalaka nzembo wana parti wana tilo ezalaka yana batu so ba baye na partir ya eloko wana ela bato ebele babaye na place mpona eloko wana explika biso yango non bien te tilo tozalaka nango na mitema siko oyo kobakisa so le mot ya bongo siko prochainement so obeti sous stade to obeti sous concert moya monene na Kinshasa bato baobanga na bango kokende ti baoloba nini kuna bazoteya biso nzambe te bazoinitie biso inconsciemment bazoinitie biso sans le savoir. Est-ce qu'on peut dire que Balanzambe Kotake Bele Bamusu a initié Tokolo Babongo a initié biso toyebite. Pourquoi entrer à modèle ou on a pour nani moi vraiment personnellement ça m'a touché ça m'a pas dit. Pour nani entrer ça bandenge belé. Faut tata likolo kitina se. Faut qu'on t'entende ngo mata ki yo moko bongo dit. Tu n'étais pas obligé tant yo o mata o bantu ko saba koyemba ale bana na bayeba ndo saba spectacle mais ya ko bima bongo bo latino ba tenyo na ba latino ezaka ba teni mo boye ya mabe ba latino mabe ba bombelo to mona pe bilonga bana ngote ba simbi ba mui ba moto et ba moto ngo boye ce que tu ebite expliquer biso kasi et l'homme chose a une signification nango expliquer biso pourquoi il a fait ça. D'où est-ce que bina qui fois kingana za protocole l'église fois que pour na ki batu musu babi et ça batu agence mingi ba batu sima ba PD ba wa ko yebisa ngai na biloko suku to linga ke bima te esa nini e ko bima par rapport ya biloko oyo sali na biloko su fakeza caché biso to yeba ki na biso ngo te ke batu sima pe bazaki kuna to komi ko yeba yango ko luka ko ye ko lekisa mayele et qui ratisse eloko moko bo oyo bongisa vie na mobimba balobani na français en vouloir trop gagner tu risques de tout perdre. Yo lukanisa le kongo ça spectacle moko danser mais au bout minzela c'est balance be ba ko assister na concert 19 ba bénéficier ata la divinité te liboso ya Nzambe ba bénéficier na ngo oyo ayaki parce que ba koyemba ils a prié 2 fois. Mutu mso azaki wana azaki concentré aibi ke na ki concert na ki prier parce que direct dimanche bato yela ke na église te ba ke to ke na so ka ko prier 2 fois kuna na stade. Ce qui pose un esprit faible de la biloko wana esui yo mais ce qu'on a un esprit faible te to biso to bimi na biso to ko sala analyse pour te comprendre que c'est ni eza mabeti mais papa bazaki wana mona fois Patrice et Mekandu bazo mona tangu entraîner ba tireli bazaki tuni si réellement que bango bayebi ba monde ya molili na monde ya spirituel ya Nzambe ndenge za to ba moni scène wana eza déjà eza ko honorer Nzambe te pourquoi pas ba tellement ba dima ba kende te ba ko pe ko tema ko mabongo te parce que bazaki ba invité obi que ba complice le roi ba dima ba ça mabongo ni ba ko bi mabongo te premièrement pourquoi bazo bango pe bazali na besoin baza honorer faut pas tous na beta stade de martyr te et mais quand nous na beta stade de martyr ba maté na stade te ba maté na podium te o ba maté te ba maté te
bamataki te bayemba bayembaki te kasi lesase eza bamata te lesase eza bamata sali bamata bamona bango mpe ke bayaki mpe na stade de martyr batali mpe population boye esali bango mpe mwa bien yamba liboso na bango depuis banda carrière ozo comprendre peut-être baosala baanalyse mpe bango moko na bakweye na bango biso tokoki kokota ya mitema na bango te peut-être entre bango na bango to bango moko mutu na chambre na ye akosala mpe analyse mais na mingi ntango bakoya kobima te parce que bazalaki bainvité. Très bien, très bien. Mais le prophète Denis Le Salobi, dans mon maman, lui, il est très pertinent. À chaque fois, c'est ce qui est important, présent, c'est mon numéro 100 Zalara. Habitant, il faut assez manifester. Et puis, tout le monde s'est raté. Le pasteur Moïse Mbié a promis que il Abi, Mouton a problème, on va rater. On a problème voyage, il y a un passeport. On s'est manifesté, mais hélas, nous sommes promettés à Bisso, tout le monde y a monté. Et puis, dans le prophète de l'Église, tout ce qui est présent, c'est mon numéro, tout le monde a parlé à l'anglais, nous nous tapons dans mon numéro. Pasteur Moïse Mbié, pasteur de Denis Lessé, il a totalement raison. Parce que Moli Monanza mène biso to za nango pour ça. Tant to prière à Tolobake, Moli Monanza quitter la biso, to za la remplir na Saint-Esprit parce que là où il y a sa présence, il y a l'absence totale du diable. Mais ce qu'on voit nezaki présence en Nzambe te. En tout cas Nzamba limbi sanga so nazo juger. Non juger te. Non ça analyse selon makambo ngai na moni. Parce que comment kaka les juger point ne juger point. So to bito juger répéter to lo ba répéter. Les autres capés batuka na perdre mais bon c'est pas bien. OK. Place à la présence en Nzambe ezaki te. To moni mutu parler langue ndeni parce que kuna mutu so zaki distrait. Bah tout ça mon spectacle bonheur to mona ngote. Pourquoi pasteur ko sabwe? Pourquoi ça qui mingi ba mutu na ba question belé. Siko yebisanga molimo osata ya sa ni place à bongo. Molimo osata ya place eza calme. Il y a place à des autres. Molimo osata ya place à des autres te. Molimo osata za jaloux. Alingaka place au ba mélange kaete na nzambe mususu, alingaka place au ba mélange kaete na mutu mususu. Molimo nzambe alinga yé moko ndazwa contrôle du début jusqu'à la fin. Yé moko na pasteur Moïse Mbi ayembela biso nzemba molimo na nzambe. Donc amataki na podium. Pourquoi pas inviter qui d'abord Saint-Esprit? Pour na maintenant molimo na nzambe wana te. Parce que nzemba na weza rapé profond. Molimo na nzambe akita awana se lisungi na ngayo mabokoli na ngai kelasi na ngayo nzembo ezaka profond moko na lingango makasi ayemba ngote yemono mukolo ka bengi molimo nzambe osiko ane oleka ne kaka ale akwene ka wana sika mo bono kutu bazobelela ete batie au première position te ya to banga nzambe nzambe azaka très jaloux alinga basangise na eloko mususu te bon baoteyaka bato ntongo midi pourquoi boteya bato makambo mususu bino mo bosala makambo mususu pasteur nani pétage tomonaka ye kaka boye mutu bien te alobaka makambo solo alobaka makambo ye nzambe alongo ye nanu bien te nzambe apesa ye grâce omoni nani pasteur Denis Lessé aza na grâce ya nzambe ye monde amemanaka na ye nde grâce wana siko eza grâce asuka nzambe atika ye nango atikela ye mpe abongola motema ase repentir parce que aza na grâce baprophétie ebele apesa même mpo na nation ekokisama exact. OK. Donc c'est ça. Voilà. Mais il y avait tant de promesses. Il m'a passé Moïse Mbi a promis qui bandeko basala un challenge qui a gagné a oyemba na podium a gagné il y aura des choses à passer mais hélas concert bandit de début jusqu'à la fin tout le monde était habité est-ce que tu as gagné ou pas bateau se même pas gagné tout le monde a gagné de faire à l'obara que muto a rebe banzembo na bien du début jusqu'à la fin pesa mutuka tout le monde a nani France ya wa Brazza moi na Brazza ayemba banzembo même mutuka ni na Brazza Moïse Mbi a sala pour un sentiment à lui faire na ye qui façon kaka ya kosalela makambo parce que c'est qui pena sala ki yango pena solo il y avait des gens basala ba challenge wana na TikTok ekomaki yango na yango donc ezali façon luka ba page na ezala ba lobele événement na ye façon nango yango wana OK parce que sali yango te a respecter maloba na été donc en même temps na sentiment ezaki ba sentiment na ye abana ko sala promotion eloko na ye donc ba stratégie na ye yango wana moi je peux dire ça
Voilà, concert Eleki et tout le monde a payé le lendemain à s'appeler l'année Banzambe à se présenter qui et le concert Eleki s'il faut dire que Banzambe la minute où toko marché ici aux un mois où ça Banzambe comme ça Banzambe va marcher selon bango selon mutuna mutu moi Nzambe jamais roti ko marcher selon pasteur selon yo moi Nzambe marcher selon yo moko ndenge yo moko yebi motema na ndenge au place ni oyo tshaka Nzambe na yo. Donc marcher selon Saint-Esprit ndenge ezotinda yo. Otika kochaba Nzambe o ba pasteur o nini non mabilo mususu ya malambo zwi ya mabe yango mona ancien bato be bakenda so be église te. Bama prier na bandako to sema Nzambe na misuna sema Nzambe na ndako na ofana kata ndako na invoquer Nzambe na prier Nzambe na nga ausani au kita au yoka. Donc bana Nzambe tokoki jamais koboya Nzambe pona musana Nzambe mo abeti bino libaku omoni pe nini au concert o na bandeli suso ki elekaki ndenge o eleki ndenge babiloko na sala kite enga ero eleka na ngukaka ina persi mais si to lobela ngo parce que eza ba faite beza makambo belé ya mabe salami sko bato o ba onzima bato ba onzima yango na mito ka pete ba nzimi na bango ba nzimi na o ba ba vegla tongo midi poko nyo so ba sala ezala ka malamu biso le côté va prendre sang to kenda ki stade de martyr te poto to za pona sentiment to pona ni biso kenda stade de martyr poto tala to observer ni ya malamu leki ni so pe malamu mabele ka kite to nga to stade na biso analyse te donc to sa ka ne mutana biso to sa ka ne rôle na biso parce que to lo baraka biso doit éducateur à masse donc biso ba journaliste biso ba musicien o ba théâtre biso biso na ba pasteur doit éducateur à masse donc to sa musala bien te to lobela ba mise na biso beaucoup profond to basala msa mete to lobela bango no basala Nzambe pe to bokomo luka bo bungisa biso banzela en tout cas boko limbisa mama mukama te kozala te to fingi bino te to sande ba analyse parce que biloko to mona na ba film bandoki to tango na ba livre bandoki to tala ba place nyonso to mabe so que zaki malamu tous les pages ba sa analyse moko ba mission ba sa analyse mo c'est que c'est le moya mabe donc ba biso moni ndoki mais apparemment tu classé pe passer Moizimbi place baté Fali place baté Wera numéro 1 Moizimbi numéro 2 baté fait rigola baté la même liste là pourquoi il fait baté la liste pas sport de stade mais bon mettre même musique kasi c'est des arané tondi ça yemba bina sala spectacle OK yesko ba tondi ça pour ba comme classé pour tondi stade pour na classement na sauter baté Wera son numéro 1 à sala soki Atoni ça stade qui combien de mille de personnes. Bache faire rigola ça 50 000. Bache yé Moïse Mbie ça 40. Ba Atoni c'est pour na bonne zambete. Ba Atoni ça ba place na yé donc ba ndenga Atoni ce stade. Voilà Mike Kalamba après Moïse Mbie Pazoya. Est-ce que c'est pas bonne chance? C'est pas bonne chance que nini o etoni to mona la présence ya concert wana pour bana Nzambe. Oh baza déjà égaré na mambo ba amona déjà makambo Moïse asali donc yesi ko soko pasaki na ba jemo balinga ya mango en tout cas penda à se réserver poto ya poto sa analyse ya malamu zwa ya mabesa nini boya donc pasteur Mike bongisa ekoteli na yo bongisa musique na yo bongisa ba instrument bongisa nyonso même biso ka dans sa présence ne mo diemba nzembo titre dans sa présence même biso na présence en Nzambe biso to na besoin ya présence en ndokité to na besoin présence ya ba okitiste te ya ba rose chrétienne to na besoin molili to na besoin éclairage polé biso bino boté ya biso loba na Nzambe to bi ke bino boa ba to Nzambe donc boa le quoi lumière parce que lumière na ténèbres jamais ko ko fanda esika moko donc ndenge déjà moni biso to ya la ba analyse boye po quelque part et ala mabe mo be kotaki donc yo pe siko bongisa pa cause poto tikelo ne charge obi ke maka tika na charge makasi Moïse atondi si déjà côté ko tondi ça c'est bon mais côté makamsu c'est mabe sko yo la biso nyonso wana eza bongo très bien to kangala no dossier tout entre parenthèses et sincère condoléances na famille ya ndeko na biso Rafine Tunga ototika biso et aussi na ndeko na biso cameraman Romeo ototika biso un mot la corporation na biso et puis la famille biologique ya Rafine Tumba oyo lelo tout ça na matanga Nzamba pesa ka makasi apesa makasi na lo biso ba sincère condoléances na biso ba tomungisi ba moko na biso tozala na bango na ba famille biologique na bango pour perdre moto presque boye et puis c'est trop tôt. OK c'est pas facile ba que trop jeune Sérafine akepena atiki bana na ye ça fait trop mal Rafine alingaki azana bana na ye moko
et puis abandaki kotambola na bana na ye partout po evane Rafi na katisa nzela mai na bana mibale aresi kokota poto na bana ne mibale na nzela mai afingama ekenda na bandenge moko ya mabe nzambe asalaki grâce akufa kutu te mais lelo oyo akomi na poto abaki susu mwana moko ayokufa ne kaka boye donc ka boye donc nzambe vraiment ayamba molimo na ye aconsole vraiment plus famille na bango parce que biso tozalaki kaka bacamarade tokoyoka mpasi lelo mais elobi mpasi yango esila donc nzambe mpenza apesa famille na ye makasi et puis memo mpe na famille ya Roméo nzambe aconsole bino koperdre moko ya basoldat biso mpe toperdre moko ya basoldat Roméo azalaki mwa malamu na tika oyoke na mabe te donc nzambe azwaka lokumu azere parce que liwe ekomi eza soloka olobela te azere liwe ekomi ka boye donc bolai bolamuki mutu akufi takene ka boye ça fait mal ça fait peur mais ebangisa biso te episoka nde makasi oyeba mpe kotambola ya marche na biso eza mpe ka bien mais il y a peut-être des révélations ebimi na liwa ya Rafi Ntumba bato babiti abandaki kobela kutu mobali akimaki po à chaque fois eza fe na mobali amonaka afie regola abimela ye amona ye na bandoto na ye tout ça sikoyo ntongo bolobake Rafi Ntumba ando amona fe regola ando amona fe yango asaleni akokangeki ngo ando abimela mais komona déjà motu ofandi boye mokomo abimeli yo ekanisaka déjà Rafi ye mona monoko na ye ti banda oleka na télévision tika jamais kolobake fe yango abimela ye mais c'était des révélations bato bazaina Rafi bato na sikoyo faki baleka ntongo Rafi nakufa no te babelela babiso mondo kibelela ti ntongo Rafi nakufa no te fale bato na baleka balobake Rafi na omona fere parce que Rafi ni ye moko atika jamais koleka na télévision bake fere obimela ye non te ata mokomo te preuve ane ekuta aote kosala Adidas Arena bapublicité aote kosala promotion aote kosala makambo Adidas Arena siko fere yango obimela mais yoko travailler ka fere Rafi na oumeli trop na fere bano travailler mingi na fere batama babebanaki ekende nde ekendaki biso nde tokenda na biso na bamusicien vous comprendre mpo soki eza mpo na bongo mais ere ofere mpe fa lia Jaël ozo comprendre mpo Jaël afinga afere ntongo midi pokwa yo soyoka Jaël abiki efere abimele afinga kutu kofi ntongo midi pokwa okadaka kofi abimela Jaël putika baleson ndi bolukaka kobolu donc afika bokomisa yoka poubelle oma olukaka bopakolaki babuzoba na baliwa donc bopakolaki na liwagi bobi te liwagi ekoki te tokenda Rafi na famille afere te babi bazalaki mwasi na mobali soki bazala mwasi na mobali mwasi liboso fera lala ye na mokili eza Rafi te bazala mwasi na mobali so bazala mwasi na mobali esili ti bon aza mwasi liboso fera bima na ye papa moto akufi to respecte molimo na ye mpe mana kimia aza journaliste liboso te aa mwasi liboso te fera mobali so abima na Rafi azalaki mwasi kitoko eza mabe te boso bimi na muso na obimi oba no obimi bakarine journaliste belé babima ba mission babimi la na scène ota ko bakarine na scène pourquoi ça ba pe karine bima na edingo babimi la kai tout ka ba leson di muto akufi boluka te bolunga bo salir mémoire na ye boluka so bokenda ngo soki ndenge ni non botika Rafi ape mana kimia azaka journaliste akufi et puis Sarah Tola sala musala dieko aze loko te po yo Sarah oya koloba na fere ke fere yo faut poster Racine yo faut poster Rafine yo faut sala boye Sarah oze loko te nga loba Sarah za ke loko te bana l'autre akoki ko imposer fere po ya za nani fere n'est pas obligé ko poster ba bosa banalise Rafine pas za ranfi ba sona pe bango na bango siko to loba ke bango nstupe ba ndoki ba bimela Rafine mutu so akufi botika koloba to respectera mémoire ya mutu oyo akufi ozo comprendre Rafi tu ba travailler na faire gola azara goloise alobela faire babebanaki babungisaki nde batu na batu baza po Sarah Kabo ayana ba mise belé so akufi to bana lié ba yeba nde ba so conscience que to sala ka ba émission to sala to netinga na za goloise na koki jamais koleka na émission na finga fali na bana ko finga nzoto afali na bana finga mwasa fali na ko sala ngote na sala ka émission na kumisi faire na lobi bolango faire na boyi fali na mama musique bango bakota ka profond bango kota profond ba vie privée ba musique c'est ba musique bana ba makamu na bango ba sala rapé to respecter ba makamu sous to banga biso ko peto mi bangisaka to boya na biso ba problème na vie j'ai lié na finga ka kofi loso j'ai la kufa lo ba mutalié kofi okanga data lelo ba lo ba ke mutalié kofi ba lela Rafi ba so ba conscience
mais Rafine a fini là, bah ouais, Denis les salakela. Denis les salakela Rafine makasi. Batumsu balo ba Denis les mtabomi. Batumsu so abande komona Kofi. Batumsu so mama minga na tebe mission. Ba kokwa kala ya poto bazo lakela Rafine mabena be mission. Muto akufi to respecter ka mémoire na ye. Pour ça baloba pe mabe bon ouais to kokina biso pe ko loba mais to respecter mémoire na ye akufi atiki bana na ye bazamiki. Donc c'est un peu ça. Voilà, commandant Katafoum international, Bambote na ko tozali. To ko mina biso ko chité, to ko ko masuka. Bande ko na biso bazo na biso partout baza dans le monde ba retenir ni na passage na mko ali. Ba retenir ka ke to respecter to banga nzambe liwe komi azer. Liwe komi le roi pongi mutalala ki botaki ne lelo alala la mutite. To sala na biso ba délire na biso mais to za na ba limite ba makamususu. OK. Parce que lobby to yebite to ko ba lobeza nzambe to zaki ba mki to ndo yeba teke liwe sistaka au fur et à mesure to kola au fur et à mesure to ko to mona ke liwa penza ko yana poto o mona o mo ça ba proche ata na poto kolanda ata partout kolanda donc to banga nzambe to tambwa malamu to tika mabe to sa malamu to za parfait mais to luka mabe ezala mukie malamu et dominer donc c'est un peu ça. Merci na batino so balinga ngai na batino so batala ngai na batino so balinga ngate ngalinga kabino bo s'abonner à 2000 TV nazara a pe mingi donc tozaka pour nous saler la bino musala donc merci beaucoup. Voilà un grand merci na bande ko tous vos opportunités on a traité qui to quoi si vous avec une présentation invité na ici Tambombo ngana to solara boizara po bande ko vous avez moins éclaircissement na ba dossier oyo oyo les cas aussi en mboka na biso ya ba artiste na biso nde yango tolobeli na mukolo ya lelo na bosa nte na pesi mbote na commandant Katafumbwa international bambote kotozali Azer Sifo aza toujours wana pona kopesa bino ma information na temps réel boteni biso regarder ba quelque chose qui yanga ba réponse ya invité na ngai na komina suka tokutana à la prochaine merci bye.